le ko na regretter na vie na nga ezo yeba na ba fi wana so na vandi penda Pamela, loko bandi dossier ya madame le passé parce que moi je pas tant à commoner pour on la sala ba blague dans le benga so ba jet to kutana nzela na beto nga ba vandi bo sala na ko na sala monter Kiri bo sala Kiri mo ba benga raso ki l'équipe nationale Léopard na biso poli et Kiri wana zare Kiri na biso koto ye ba lelo avec madame le passé vivre en rêve ya ba sera mulolo yikima boela nini nani ko beta wa solo ba équipe so nini wala ti. Je ne vais pas me mettre là-dessus. Déjà, je vais kanda parce que les lots, donc, je jure devant Dieu. Son azaki na kisasa. On a un tic la fille en a 2 secondes. Il y a un doumba, ya boula, ya masse qui coûte tout à jeter, à te kakae. Si on se dit qu'on est fini en noter, tout est qu'on se voile pas. Abibi le côté ba ninga no so basane ki nduma ba ninga no so bateka teka ba ngomba sans sortant ya zakati le la zone na mona na 25 ans si mo bana na Belgique mo bana na mona na moke Belgique wana zana beto li solo on se rappelle ma no loba oyo zana yo ki so voice zana yo so voix na yo que c'est bison c'était hier que j'ai vu l'émission la fille a fait na mona ka ninga lobi ngana kitoko ndaka $60 kitoko ayo ki voit mobile na alinga ni akakani ba sapoto ya yo kite oto loba kite omoni pas tellement no finga yo biso mona mitema to vana ngamona mitema na beko leki lelo ti lobi non a finga yo na soni parce que hotel manote lelo ti lobi na makambo o leki lelo to hotel matota la botozo toujours sur la émission lobi to no sa internet mais le internet est baby mais na internet lelo ni internet zo bébé to yebi que ça na muto a travailler à Bosaka parmi les gens qui bossent glory hotel yaza no wapi taba no tinda ba finga vanda wapi yo banda bana ko tinda ba finga na bana ngate ya na ebite na ba place azate moko azaso wapi mo azaso na Singapore mo azaso na ebate na ba positionné oh relation les appels relation tapé mon bonheur na camarade n'était oh abeba na batu niyo sono mo na ki wana ay bazana mo ka batu mo boy alobane ka na internet be ba kanga ba bunda ba combat cage chambre tambola te oya poto le kapo baluka wapi ye muto azo kotela na bimela patambola wapi okumisa madame ninga no mo sortinda yo ninga no mo sazo atino okumisa madame neti nini na kolorate na mutu wana to na libaya bla lata jour wana non mi kumisa madame et puis on la sa carte quand on les a nini na ki soba mo futa bana gloria na ki ba mo futa bana aba nga carte ya bana ana soni te also opi azo zo courage abi ngana koteli camarade no kumisa na ba bima mi bali moko gloria ba bima mi bali moko ensemble te totali natali lobi vidéo ya héritier watanabi azo bana ebeka fofo na ebaki na nga te susu watabomi na ebaka za fofo donc diaspora mobimba ba on a lesé ba on balimbisa nga na za mutu donc na babate quand même ezapé nazaki journaliste internet je peux pas me taire quand même bon c'était ça quoi merci na Gloria Château merci beaucoup à toi to sebela ndamu on a déjà dit la masse de 6 ali lo zo kena ngo bomanga loko nyangisa mitata yo moko te uzinga di pa epistole loko nyisanga notice ba contre indication izate ce que yo mela kabloka mabe yalo wi nazo zelo na kati landa ngai olukaki yango au 600 tanga ta posologie tu vois ya podium alekisi non bakanga makataka ina sokola kabilamba ya kanga makaka ayo moko vraiment solution de Jésus Amati solution yango Maxi Bio Café ndeni ni lisusu Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto fungola nga mémoire nani traité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir tomate Napoléon bongo kokate tono talo kutu
Maxi Bio Café nazongaka mwana. Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai. Bien à dire. Podium na podium. Pakaluya zongi mwana. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande tomela yango bona santé na biso. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations. Il y a vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Bonjour à tout le monde, bienvenue à votre émission Le Vidéo Parallèle. Je vous salue, vous êtes partout dans le monde, tout de vrai. De Gloria Olangui, la méga star de la presse congolaise, une américaine père de Congo. Je vous aime tellement trop, tout Balinganga, je vous aime. Merci aussi à tout le monde. Oyo Bazaya qui est vraiment d'accord dans l'émission. Il y a Modogo Abaramboa, des bons séjours avec Chassa Yaya, merci beaucoup. Il y a un lobby Missé, mon Asuka Bengabi Gloria, merci ce que tu as fait. Nazuba appelle la journaliste Belé. Après, quand à 11 ans, il y a la République démocratique du Congo, toi et l'autre, Souko Modogoyemba, et perception ma kamboza vocal à sala na fali pour pas. Aimba butalelo na lalité toi et l'autre Souka oyo abara bo mondoka pesa biso se pesa ba msuba comme ba commentaire modogo voix qui to ko bakenda wa puis à faire je pense qu'à faire comprendre biso pourquoi il y a un moment oyo senga ki bobo mon musique on peut faciliter le roi bientôt là peut rozala na moko oyo parmi ba bon chanteur na biso République démocratique du Congo à Kinshasa lui c'est Mirage azoya pe na kati ya République démocratique du Congo Kalaté donc sur la peine Mirage pour na za parmi bateau na yamba ki dernièrement Mirage cela n'a expliqué par rapport à carrière naie mais il aussi avec ça bon c'est ngato luka mais bobenga enano pour azana téléphone moi j'arrive pas comprendre lui c'est bourron pela ozo benge bato ozo yamba téléphone azana téléphone fixé je sais pas pourquoi mais tout ça l'effort kato luka j'ai ko bourron pela azana déjà na Kinshasa awa pour mai juin juillet août septembre tout ça na ba misé mingi ba comédien bazana kin lokwa Zigura le 19 par exemple on a kina avec Gloria Banana Kenda nazoya pe nazo organiser conférence de presse Ziguro boye baka Zigura Rosanaki to ya Mbappé Zigura bazé belé o bazoya ya plein de missions aussi o Rosanaki chassa to solana bango par rapport à ma carrière na bango tout ça la ka musala comme on dit maestro le savoir ne ment pas je te salue aussi quelque part mon maestro maître de trop Fabregas. J'ai dit cette émission à tout le monde baza branché. Là je vois directement le véritable code unique lui c'est Yaouli Moucheni. Tu as changé président de la République, tu as changé statut Yamboka, tu as changé constitution, tu as changé drapeau mais bachanta à côté. Lui c'est le véritable code Yaouli Moucheni. Merci à toi. Pour qu'après aussi Aya et Domo Patas l'homme de 4 chansons. Fala yembela banzem ba succès za banyoka laisser ba orgazi ba cri de larmes lui c'est il y a Domo Patas de bons séjours de yazonga kalonga modako azana Paris. Bientôt il sera à Brazzaville, en Boganaï, à Pointe-Noire. Il y a de mon patas, respect à toi, Yaya. Désolé, mon agence privée, je te salue aussi. Là, tu es quelque part à Paris, on a un château rouge et Koyate. Yo Yebi, merci aussi à Sylvie Mbembe, pourquoi pas aussi à Mame Miline Zembatus Pepele Mbetolo Oyo à Somba Tonga bientôt aussi à Kinshasa. Bana moto pela, je pense que vous avez branché beaucoup là émission spéciale. Je suis en train de recevoir pour vous les émissions téléphone. Batboka moi na yambelelo to solo là, poser des questions en répondre à biso barando. Moi qui ne m'a pas marre à faire rando ngalo bara mtete la sola tika rando to lwanga na koka rando to boy 50 son habit que ancien mana bino to tia misapi to tchana misapi par rapport que le kuma batete la photo qui na le roi Lumumba papa mbalobara biso batete to tika lika mtete to lora belle femme tete la ralo les femmes boss na ramuta société banzoko bara batete la boss na rata 100 ans plus tard ba gemta katanga poto eza mtete bonde zalra photo et bara faire à rendre on des alara aux alana ne soki dali kamkoza un tort faut pas tort ça na raison mais so au mot zembe le mot c'est l'habitude à faire ambulance OK no pe kabongo non solana c'est une consoeur to ebana mo ngane to ça na biso ko pesa na bambote to ça na ko solola par rapport on pe ba chemin on pe e bungi sara biso nzela mutu mutasala chemin na e akomana na poto
l'autre obenga soki connexion Congo en pe biso démoclaris kin bo pe to dia to moni kinango bazo komba bonde zala. Merci beaucoup na ministre de l'environnement provincial lui c'est Lito Wazaki beaucoup mais ça qui tambo vraiment bonde zala ma frère babar ndé son excellence on dit bo be bana bato babar na bana kanda nzere bari funga mara 18 kanga 23 eloko wana Congo zara compliqué mais tourni mango kaka toi na choix te quoi babar peleki to éviter quoi na insister kaka na bengae na bengae na insister parce que il faut tout ça l'émission na voilà. Allô? Bonjour Pamela Chekola. Bonjour Gloria, bien bonjour. Oui, ça va, ndé santé. Ngolo Nzambe. Ndé non solo no boza en direct na Afrique Info. Ah ouais. Ouais, c'est bon, on a CPD en tout cas. Et moi, on a souhaité le Roland, quoi. Et moi, tout le monde. Je suis très contente. Merci. Oui, mais ça bien parce que tu es là pour le roté, avec le conseil les 10 ans. Tu es là le roté, tu vas la thé, tu vas la thé, donc, maman, quand on est à maman, Italie, roté, Babylon, Mobo, tout ça, donc, avec les caramels. Et après, voilà, on peut tous un gars la fièvre, quoi. Tous un gars la fièvre, et bah, Pamela Chekola, ça fait combien de temps que, oh là là, connexion à Congo, Nzambe, Nangai, on n'a pas de choix, tout ça, le est fort, on a rythme, il y a République démocratique du Congo, Nzambe, Nangai, bah, t'as pas raison à Congo, tel rapsol, les Cameroun, on a besoin de ça, on a problème à connexion. Mais tout bandela, voilà. Allô, Pamela? Allô? Ah oui, hein, allez-y comprendre, hein, connexion, la bissoire. Oui, allô, Gloria, Pamela, ça fait combien de temps déjà aux Anna Poto? Ouais, ça fait 2 ans, hein. 2 ans depuis 2017. Mais qui dans 2 ans déjà. Ouais, 2 ans. 2 ans déjà. Pamela, bandaka musala TV ndenge nini kozana monde TV nga na yeba kozosa na TV un pa muzitu mais to yeba lelo Pamela ayaka monde ya media o ndenge nini media na biso ya République démocratique du Congo. Non, nga bandaka na banana RTV parce qu'on a tout ça na ba gaita avantage na ba to RFI parce qu'on a Basile comme le ministre. On a grand frère dans la famille, il y a un avis sur tout. Donc, c'est on a Yazaki directeur de programme. Anissé, Mokolo Apik, Azaki 2G. Mokolo Chen, Azaki Roger Lumbala. Donc, tous Azaki, on a Bissoni, on sort, on a Ina, tous on a Matika Songo, tous on a Baisho Koko. Après, Mati, qui na CN, je crois, ANTV, le quoi CN, Babilo Mwabongo, on a une Kende. Canal Konzo, c'était comme ça, je crois, je pense. Biso, donc quand on a une bika basho chango toke na RTV, tout bandi émission mobina ado yue. Réalité matinale. Dans nos émissions mona ado, réalité matinale, tout ça là chaque jeudi. Dans la semaine tout ça là qu'à jeudi. Donc tu yamba ba musicien, tu yamba ba tout nyonso ba comédien, tu yamba presque tout le monde, tous les bateaux tu yamba. Après ba ko kata biso émission, ba bi photo no futa $50. Vu que il faut qu'on y ait un moutou, ça qu'on y a peu bohème, ça un bon côté, donc comment il y a exigence, c'est on a payé après tout au Kabwana, à bien qu'il y a je crois pas à Alex Moutanda, la chaîne Mobuzara, kuna na ipen kuna, on a la tikala na ngai, après on a ok on a grand frère na nga moro boy papi basaki ça oti pour kufa, annonce na RTNC mission sport, mais que pas basaki ça. Oui, national basaki ça na bino. Zaki grand frère nanga eba ki nga eto. Na bino ngando sala tout ça ya zaki basera na Afrique télévision. Abisa va nous présenter pas ba confrère nanga, ba collègue nanga. Soki wa olinga zoyo azio basera wana mutano sala émission na tongo Isaac Mai na Mikis de Bonbon. Ba non sala émission mo Bonjour Africa. Après à présenter nga Isaac Mai. Isaac ayambanga mbala moko. C'est pas grave, ayaka ranopé ça y est, juste rubrique moi il y a 15 minutes, mais à un argument, tout on a invité mon oyamba, on a c'est pour ils ont 2 heures du temps, après ça on a 15 minutes.
na 15 minutes wana na sala effort yo pas tellement que Isaac aza trop gentil abana sunganga ma belé après nezaki on a passé de bons moments en Africa TV na kolonga en Africa na va na ndako ton na va na ndako après na okene RTVS 1 na ke RTVS 1 na kolongwa etimba penate to sala banani tout ça baserana fort imam mutazaki 2G na forima esale mo ma premier bébé ma bébé na longo na nga na va na ndako après na okende Amen télévision mutamimanga kotanga la stratégie ni na okota eza Didier Maemba invité so ba Didier Maemba asala pe émission ba thérapeutique tout ça et grand frère na nga vient na nga ameminga kuna na bando sala émission na nga mo boye mode beauté émission opé bon et banay pena pasteur muto masepela nango et vous voyez que maintenant on a longwaki à tout le la fille qui présentait une émission tout ça où est-ce qu'elle est partie mais c'est dans ça longwa na tout ça comme la RTVS 1 mais on a RTVS on a même télévision na que RTVS 1 la RTVS 1 a sali 4 ans kuna bituma ka to potana non ça l'émission business connexion tout ça la émission kuna to zabiso no so ba Charlène Bouikana Hélène Kalema non ça chaque dimanche na pela non les dimanche après émission Hélène Kalema yanga après ba kamgo belé bene o le malanga na yo ko banga internet quand les alaka na yo comment je crois la Mercure si je me trompe pas na commencé émission na Mercure bon tango na 10h entre temps na ça appel internet de quoi na ça pencher un peu d'internet ti dans ça la Mercure ndenge au comment qui va voyager et na voyager là quoi dans ça TV internet voilà TV internet ndenge expliquer Pamela na même quand internet bon internet n'est pas mon tapé ça va vraiment conseiller le balanga qui non benga mututel tebe dans la vie nanga moro nanga azana na Hollande mon Dieu, un grand frère, Clarisse Panzo, Gino c'est le Hollandais noir, voilà, grand frère d'Anga Gino c'est le Hollandais noir. Hier Moutou, et puis ça n'a pas, le gros ça là na RTVS 1, le capot en internet par rapport à vitesse. Par rapport à vitesse, le cas au Kenosan internet et tout. Alors, fi wana o to kuta na yo to beba ni koloma bolé. Ayi c'est un appel bon à chaque fois to kuta na ye. Moi bi il y a qu'internet ça moi vitesse et ça le bien par rapport à mon bébé. Dans la semaine boye au cause moninga déjà na ba RTVS na nozo nga mo so na sala émission nga ba abonné na ba ki neti 100 francs à part Franck na moi cinéma na nous na pesi ba mbote place za na bela donc bango bazali ba abonné à émission nga de so na télé ngani na zali to sa émission na RTVS 1 na benga papa Franck na psika ezandeni moi bi OK kene pa na no mona ki na salon Franck dame na cette émission na dona ba no créer kaka donc c'était vraiment une famille bazo nga penda donc après na côté internet na benga na ba teke na zaka Amina na grand frère na ngai na boss na ngai nga bengi boss César Ngadi na joie na komela non je suis journaliste et tout ce que présenter l'émission grand frère na ngai muta bisanga be na ngai na Dino c'est le Hollandais noir yem ta bisinga lo binanga non pas neta benga boye tout ça comme ni na bi komena za ngazalaka Amina ye pour na no mona no publier ba émission matika songo et tout na benga et le même jour na kenda le même jour na salle générique émission na ngai lobby na maman na bando tourner première émission on est dans la tournée na musicien on comme pas ouvert au nani bon aoya egoya après deuxième émission on a tourné na Redi Amisi on a tourné na Redi Amisi zaki carton yo mo ibika ba ilo ninga zala donc ça une émission un mot à Bungelio donc voilà donc c'était ça c'est ça qui a fait que les lots na commencé à faire émission là qu'on habite que émission cartonné ba vie boy tout ça rap c'est ça ngadi mo bo benga ngam sous de la nation benga en tout cas l'émission sali bien bat bataille ngo kende sous boy na ninga ko sala ki non e kabwana ki na ninga ti lelo quoi na ko comme na IC News na ça na Vincent Chuluzi et puis voilà quoi. Au Sénat Vincent Chuluzi Pamela il y a un moment les gens te traitent que Pamela mon colo ya mon colo to balo Pamela zarana agini. Bon, moi, Botama le 20 septembre 1986, donc 32 ans. Donc, voilà, on a habité
kolongo neti ndeni. Donc bato ba traiter la bango ka bato ba traiter la bango de tout hein. Nga âge na bomba na ngote âge na ngwana botama le 20 septembre 86. Donc ils a âge na sona mukolo pa bato baba mi que c'est bien bon ils a mabete poto nuna ka biso nyoso. Donc voilà so za mona muki o petit âge na yo ils a âge na yo neti glo petit âge na ils a âge na yo so ba balobi lokuta yo mo motema no temo bike ils a âge na nga. Donc roté mato ba no se justifier devant bato non ils a âge na nga ou pas. Donc voilà. Ils a âge na ou pas Pamela problématique. Il y a un moment Pamela à Trika Matika Songo, il y a un moment Pamela à Salaboto et Banon Lelo au Pamela, les gens te traitent de la sorte. Pourquoi ils ont c'est là comme un peu Zaramakamba solo. D'abord de base, Mati c'est mon frère hein. Gloria. Mathieu Zomonawana. C'est mon frère. Il y a Osambate on le bakote l'autre. Mathieu a camarade d'auto cola ensemble, a grand frère na âge. Mais Yomo Rebi l'amitié n'a pas d'âge. Azak camarade on a grandi ensemble, on a to sala ba jama pate, to sala ba jama kede mambutu, no mona rayo wana matiwana. Oh mi tout, c'est un frère pour moi. Yongo mona so to bebe ni na boye matia ko lo balanga to moi pa zongi tala. Pamela to ke no pe neto zongi pa igo. Moningi yo wa seranga. Yo za wa camarade on za neko na ko sa ba jeté. Azaika na langage on a mais le quoi yo bi maman dans internet. Tricage, c'est bon, bah non, tricage. Bah mati oh, t'as pour internet. Donc voilà. Mais après, ils ont aussi un moroté bouissou, il y a neni niaki, son neni après maman mati, voilà. Na qui parle en anglais, ils ont sali ah, ils ont qui parle en anglais. Pour ce que tu as un bana yolo, ma camona no sona alubakana alubana anglais. Yemo sali soni ah, on a des kolanga et tout voilà. Donc ma nyonso bato wana ko bamba bamba, moi je suis pas une problématique. Ma kambo oyo ya César nga dina mati. Là je le sais, je le dis à haute voix, naye bangote. Ba benga ko benga pas César mais ya kato kangi mati. Wana ko naye ba même pas Tracy. Il y que Tracy azaka na monteur donc kaka Tracy mbelenga Tracy mais je savais pas que Tracy ne wana na mon ka bakangi mati na zope bus na zope na kekuna na bino na kena swana mati na tout ne mati pourquoi bo sala bo wana ko nayebi na ngate ke makambo eza de la nation tout à réclamer makambo na et tout je savais pas pour na na mon internet ité après na kekuna na moni ba vena garçon mo batie coloron na moto ni ce garçon me Fabrice on sani na Cleboa et ce n'est pas garçon na tie coloron na autre Tracy na Tracy na oboyo kani to ba Tracy mbelenga ngabi aye wana na zone na otu na César ngabi ah bon bokangi pourquoi oh non yene mutu asala makamona tout ça ah moi je voyais pas le mal au bakana Tracy tout bon pourquoi zana makamna ngati Navana na tala na Monica Mike Lokamba e poni ba sala boye non babimisa bango eza bien te tout ça mama kamwana ne likaka nga kuna no comprendre elo côté na ninge salama na boye voilà de peut tout soin son papa Tracy et puis voilà tous en abiso bien ils ont la vérité fallait qu'on s'expliquer tout voilà donc voilà ils ont la vérité faut qu'on s'explique toi ba lelo o Toloba paix à son âme, il ne plus avec nous. Lui, c'est un parmi bateau, ça n'aura jamais na vie na carrière nanga. Ce qui est là, moi, Bouzo, Baming, Kota na monde était parce qu'il était là à côté de moi. Lui, c'est ADT Yakim Pouyi, papa bateau ya Christian Vieyan. Oh, Lelo, bah rumeur, je peux dire bah rumeur et bima que Pamela, faut pas soukola pour Zara moi si ADT Yakim Pouyi. Mais on a dit que Pamela aux mobile na yo aux marié mais les lots on t'accuse que aux aka ko tricher na ADT Yakim Pouyi. Bon, de toutes les façons batunio so bakolo ba meglo yo za mieux placé. Obi tonton na papa wana yo ko to benge papa. Kanga pene na no benge papa. Obi ADT ninga za gentil. Muto atele mabeba na ADT za nani. Sabi. Yo moni batuto balele tina poto awa. Ne ba fi balele ADT. C'était quelqu'un de bien et de bon. ADT na ba na mona na 2016. Nande ADT c'est quelqu'un de bien. Si moi je vois du mal, il y a quoi qu'on s'expliquer neti muto sa kufi boy. Aujourd'hui sa femme azol la mobane parce que baza jeune, tu vois. Ce sont de jeunes ba mi kolote son deni to kolo ba que non. Donc moi si nae atikali na passe ya rolo ba que mobane na kufi lelo atikali veuve na bana et la fille là azol le kapwa que tia ba atia kombo ya dete na ba bêtise na munoko nae.
donc pour mon niveau ya batune ba mi tema mabe ba bandoki ADT na yebi que une fois ou deux fois pour ADT bomba likambu te gloire yo yebi ADT bomba te ngana tuna ADT pour na yo ngabi ADT na mona yo baloba pour na gloire lobi bo abino no sonde moko ando lo baka boko bino tu ba peti na ngai moto aza mosi na nga zati bino tu ba peti na nga ne na zo ko ne na zo gloria mais ebite so pepa na no lo ba mo parce que nga langage moko ba no lo baka yango nga na ebe ngwana ti boyaka ni pa na nga na kwa venir na restaurant oro se émission na ye voilà ça nga oza petite sœur na ye voilà ngapi na tunaka quand même question et puis nga na ADT et puis nga na ADT to taka na ba so nga na ADT to kutani c'était juste une raison ça na nga so na kutana ADT c'est pour mon travail c'est tout. Donc, ce que ça qui a bien en Pamela, il y a toke bunazaka na tante. ADT no ya ti. Mais ce que ça qui na mona na naye c'est que micro est pembeni, caméra est pembeni. Mais cela ne veut pas dire que ce que benga pe que tout va ne comprend un verre et ça m'a ben non. C'était un vieux bien bon abano et solo là. Mais il s'est fait que voilà, batu balinga juste ko déstabiliser batu comme d'habitude ne ba internet en okenda bongo. Aya lo baba bêtise juste au cas pour nous nuire batu voilà. C'est un peu ça. Pour nous nuire batu relation à Pamela Chekolo na papi kakol. Ya ma machine. Non tu ya ma invité. Bon invité ya ma soka on s'est rappelé nanga lo ba pour na papi James le plafond de Genève. Ça on s'est rappelé nanga. Ngai na présentant na yama les avions grand frère nanga à la Suisse. Papi James le plafond de Genève que je salue. Yem tebisanga bi nebise na bi na mona ko za la minga yama esula na na kena tourner na émission. Abenga yama loko aza na considération pour na camarade na ye abike nini na kena na tourna na ye après ayebisi sous est-ce que koko yaka ko ya ozora ma vidéo tout ça na nini pour moi yebi eza mo pasi oya ozora émission boye nani trésor lumière azawana oya ozo émission ka boya répétition eza mo facilité ngana solo là tout ça yama ndima na yaka na caméra te abi na sala camouflage na yaka na caméra te yaka na téléphone donc on a zana mo téléphone à moi bien na no pesa ba manzaka so na pesa ba manzaka ba yo ba manzaka te manzaka ba mapasa bana na la zamba pla voilà biro mo ya yama mtabisinga lobite pesa ka oyo asalela ko zo loko ba vidéo et bongo yo vandi na yo ne komaki à chaque fois na pesi mo 10 francs azolinga mo ba vidéo bono mona na no kotana isendi zuana izaki parce que yama muta autorisanga après c'est tout. Oh là là, je suis avec Pamela Chekola, toujours solo. Je pense que moi, il va se rendre en été. Tu le vois autant en combo et en kim pour Yoana. Oui, allô? Allô? Oui. Allô, Gloria? Bon, c'était ça. Mon abimi n'a pas donc c'est ça. Une fois, on a coupé na fiwana. Fiazo le canard se permettre autant comme Pamela le wali pendant nguba. Na kutana na ye na kati ya la zamba. Donc si tout le monde connaît ça répétition, c'est dit gloire yo habite on kutana na zamba. So na la zamba 4 fois to kutana 4 fois. Yo vana la ba camarade na yo. Na no za la à l'aise. Pour na be ke ngano to za na problème te. Vous comprendre. Et puis yo moko péton que muto to ba te fio na kini na problème te na robe ba nete. Na bi avec batu musu sengeza alikati. Je sais qu'avec d'autres personnes nena yebeli on ki kema fundo za na wana ki mutetela na shosho. Ba misusu ngo beta ba ona na zamba wala. Mais ngai to tikala ko beba na te to tikala ta ko sala mo regard moi ma bete parce que to tikala ko zo na problème te. Na sali musala ngesili ya mate mi bika ya manate ma luso mutuka no mo pena ya manga sisi te andeni na keti ko ngabite nga kena nga ko to pa kamana nga oh ya lobi il da baluki na te. A combien de fois na tikoli li boso par ya mutuka ya ma boso lola. Na to solo na sisi te. Voilà. Donc c'est ça. Bon, on a habité, il y a fiwana, bah non, il y a la zamba. Dans mon appel la zamba 2-3 fois, donc quand même ma photo. La fille, dans mon moi, à ça l'appel au hôtel, pendant la zamba, on a habité. Il y a des journalistes, on va y aller kokota. On a la place na but. Et on a cascade, on a journaliste à TV. Donc on y a tenu un sentiment que non. Dans il y a na zu et l'eau qu'on a na zu, où ils ont bénéfice na baluki na ke. Après, tout le monde n'est pas mélangé, tout ça. C'était même pas la première fois qu'on a tout le monde pour n'a aucun sali mission au bout. À tiens, n'a pas roule à témoin.
o aruna témoin tozaka na taxi yo koti na mutuka ya yama en fait omoni mutu sozo luka kosa il faut luka tsango abakisa ngo apesa ngo ampleur apesa ngo valeur hein bon so koti so par exemple excusez pas mais so koti mutuka ya meza mabe parce que ngana na zamba na so na yebwe so na koti na voiture à kakolte na koti na voiture ya 20 son été c'est que na koti na voiture ya Nicodème ou bien mission mokara o ya obima mutel boso to kenenzela moko to yenga joie de ta kufa na longa ku ya wera ti la zamba na voiture ya wera nton ngana wera na kata voiture na ndaku ya wera na résidence ya wera na mama campagne ska mampa ta vanda ramasi de jina pese moto ngana wera ti la zamba plan na zolela oui omoni tenenga lo bela gloria et en fait en genre que et puis azo ko sa joie na zana ADT n'était pas là ngati na bano ya ona na tiro mona ADT hein sérieux je te jure qui na suka yankin kuyaya c'est en 2016 ADT maman siko y a beti et bien mission na sana en 2017 yazo ba na 2016 bon ngani na 2016 to ngani na 2016 ngana na la zamba na 2016 ngabe mission na sala o la zamba za 1 an donc na 2010 et na 2017 donc je pense que net en 2018 19 boite ko ke ba 2 ans et la fille on le ba bon quand on a mutuka yama et salini so na mutuka te zaki na ngazo yama okenzela boye okyotikanga et c'est ni na journaliste était à Lille pendant que vous parvenu Gloria on a bien dans la télévision hein un mot peut toujours non na source Gloria si parce que mon yasa ma muta hotel ma ba loba na yo a mi loba pa ngana madame ngana boy mon ba fille ti ba fille on a neti ba yvet on a hotel mais se permet de dire que yo yana ndaku na nga 2-3 fois alors que tu ni o yana ndaku na nga toi tu venais chez moi nga pa mena chez quoi yana ndoka fille wana ngai pa mena chez quoi là na yana ndoko fiona parce que les gens veulent que batuba loba so non ça a beaucoup de maîtrise et ça parce que par rapport à la statut na moi c'est moto nazana ba moi c'est ngo ba famille puis j'ai une famille nazana ba grand frère na ba poto ba lingi koute na loba au moins une vidéo na sala qui jour on a parce que nazo pression après na regretté le pauvre que na longa on n'a pas jamais bien que batuba copier qui je voulais même pas répondre à ngana za poser na répondre non fiona parce que tu es boloba et puis ma kambo yazo sala on azo loba zo finga pa mais nazo kotati na ba niveau que a quitter sa valeur nanga so na ngina ki chassa na ngana tikele 2 secondes là je jure devant Dieu je jure devant sur la tombe de mes 2 parents entre nous Gloria na ngana pese 2 secondes nga ba biloko yake o na okuta na na yete nga na luka adresse no na lukio nga na bongo nga na mona yo na esprit wana nga banga kaliwa na nzambe Poso na siliki na koba na komi kata potanga moyo kasomo je jure devant Dieu so na zaki na kisasa ngana ngana tike la fia na ta 2 secondes te po ba camarade ni baba camarade nga bato ba yebi nga ngana zo ka adresse na yi ngana keleti na porte ni na toke koko na teleminga yo loba mama ndolo ba po moni ba tusu baba poul muye ba makasi la caméra na micro ya Gloria na boy na mama kampo na boy ba peur so mona ba ngwe belé na caméra lo ba si ma caméra comme ya boma moto aka famille to kana ngwe belé baka o okoki moto te non total émission mo be grâce mo sali alobi que albi babilo mususu eza buzz muto ole ka finga mama na ozo benge buzz muto ole ka émission o critiquer ozo ki sa valeur o benga ngo buzz non et à beste ezapena ke mutaleki pa fingo neti la fille nenga telema se permet en finga ngane ngazo finga ngawana nenga kene na justice mais après son akene la justice ngana nga sur place te Pamela loko bandi dossier ya madame le passé parce que moi je pas tant à commoner pour on la sala ba black dans le benga so ba jet to kutana nzela na beto nga ba vanti bo sala nga ko na sala monter na ba avec la dame madame ya avait un rêve à le passé bo wela ni na ona madame bozara ekiri bo sala ekiri mo ba benga raso ki l'équipe nationale la léopard na biso poli ekiri wana zara ekiri na bino koto e ba lelo avec madame le passé vivre en rêve ya basera mulolo yikima boela nini ah nzambe bon en fait fio ofinga nga oyo fio azofinga wa mi benga madame bon en fait nani ko beta wa solo ba équipe so nini wala ti je vais pas me mettre là-dessus déjà pesa nga kanda parce que les lots tozomona mambo ezoleka awa donc bomona ba vrai na ba faux voilà donc moi je peux pas tenir na tele maintenant le belelo comment bo ezoloko nuire vinanga voilà donc sur bango ngati voilà to wele lo côté ye fiozo finga nga mikone so ba tinda finga nga to wela eloko te et puis ngana ye to monana na ba na matanga mama biso Cécilia ayaka ka pe ya umela te
ayaka ya mbala moko et puis ça sert même pas 20 minutes na bayaka na voiture ya Sinta Kapache bayaka bango nyonso bavandi wana ezalaka so 20 minutes après donc on a peu stressé mayobi kokufeni papa maman et tout donc na qui stressé parce que ça bakenda aya na enterrement te après na ya pété quand le jour na mona kaiwana na zala pe na numéro na ye te fini terminé je n'ai jamais eu son numéro natika ko zapela numéro ne so na zala numéro na ba na téléphone na kala mais après na ne na ya poto na 2017 bonaya na mutu na ko to na ba suteke na ba film ro boy combo tel boy tout ça ko se tenir le ko finganga donc to welela elo te monelo te moko ayebisi ngai batuka ya poto ba ba information dessus babi Pamela avec la fille là ba welela émission ya Gloria Olang oyo Pamela soit disant je sais pas au postara soit disant émission nga na oise quoi c'est lo ba rumeur yango elo que ça là que le babaluki là je sais pas je vais pas confirmer le mission je fais dernièrement avec oise quoi ça expliquer ma kambu ya ina ready ya miss yango de soit disait créer problème soit disait Gloria ngana to na te to bo manate que tout ça va semblant entre nous Gloria est-ce ngana to zona problème non OK brando ya mutu mususu ngana kota ngwa mais non ah mais non ngana to zona problème te Gloria ngana to beba te to zala na problème te to soana te moso to soana ça va mais to soana te to beba na te je peux pas me tenir wana pour na zo rando mo bepi nga déjà na Congo sa vie na mususu na va na rando mo boye na motema ona bika fio ngane to beba na te to soana te loté la posta qui yango eza page na ngana posta qui on encore si c'est là le cas mais ba souffrir c'est que ba souffrir penza parce que na tchaka on encore et sa page na nga na tchaka ngamo parce que de moi-même je me reproche de rien to soana te loté na posta ka mo eza page na nga soki soki bango donc bango bazala ba comme diriger nga ba ke no page na ko tchaka mutu boete ko tchaka mutu boete au moment nga na sina comme ça vie na nga musu na sima so micro ti mo te ka ba bêtise à buzoba donc bango ba ebiti nga bon so ba souffrir ki nango il n'a qu'à souffrir moi je m'emballe talinga te na sina poster za wana evanda wana ti lelo za wana après on s'en fout. On s'en fout de l'objet relation ya Pamela Shekola na Junior Wendo ngana za na respect vers Junior as artiste mboka na psava na poto ngapela tunaki Junior jourana je pense que ba mon émission pe kalaté na tunaki Junior na ba Junior za la raison na Pamela Shekola kutu ava kutu caméra Junior menda ko silika bibino ro mo sakana ngana no beta ka ba fia media mako moko na ba lelo relation ni o Pamela ozalaka nango to zalaka nango na Junior Wendo po ba bonde la Junior ti lelo margué oza moi salibala na mobali na ndako mobala longolo Congo amemi o poto mais yo bimaka na Junior Wendo okena rolela soit disait pas ya je sais pas moi si moi baza na poto bonete c'est comme dans la suna ah zambe moi Junior Wendo yo solo na ye oyiba ke Junior solo la bien bebit Junior a moi malamu makasi ba bêtise mutu apesi ye ayebisi alobine ke loba ke noza moi ça Junior combien de fois benga Junior pour Junior yo lala ye c'est tout le banon vérité pour biso so bo loba Gloria so to vanda to se retirer c'est parce que maman to za mi bali un motel mi boye à part ça to ebi lobité vi lobité ebi te ba mono za fi vidéo lobaka ozo comprendre on to se terre ye fi wana atine chef ten na ye combien de fois benga Junior aya na ndaku na ye Junior a boya Junior a vie na nga Junior a mutu na nga Junior a bombe na nga to kuta na koto to kuta na nga so na ke Paris to mona na Junior c'est mon grand frère so la bien Gloria yo yebi Junior yo na Junior boko bira bien ou pas pour nga Junior e singa le babi moni yo Gloria pire petit na nga ma seki ko douter mutu musu so mo nga go ka so kwa moi si na nga mais to so la bien nena mo to zana Junior e bo solo la ya ma seki ko douter azana respect mingi bi que o azama sa mutu. Après c'est tout. Non mais c'est pas dit que nous sommes moi si mutu to au vivre na mutu ou soit si tu vis en couple au cause de la relation ba boya ba relation ba to ba respecta ka ote. Mais non, il y a mutu atindi wana le bine ke lo ba buzo ba sur Pamela sur Junior. Combien de fois benga Junior no la Junior. Junior avance na ba restaurant combien de fois l'essaye. Pour le là dénigrer comme Junior parce qu'il n'a pas peur en fait. Il est fio azana poto azambe yambe otamula yungulukia. Ayebisa ya loba na nini abenga Junior combien de fois yaka na ndaku yaka na ndaku Junior ya akenda te Junior abanga ka ye alobi na ka ke somo
Non, que ce mon cocaté. Après, non, moi, ça junior. Junior, biso no sonneto zabote bi junior bien. Junior ça la bajete. Junior so meke o kanisa yo. Asa la bajete o nazalaka so mwasi na ye to alingaka nga. Yeso leki buzobo leki ni buzoba na internet. Yo na benga junior to senga pardon. O benga junior on senga pardon kuna junior apesi so le bi kende ko sala émission kanengo le ba buzoba na yo moko zonga ke no sala émission lo. Là c'est ça c'est vrai. Moi je parlais avec Junior. Junior abinde ko a benga Junior senga pardon. Junior bika ndengo lo ba na TV ke nga na bimarana Pamela Shekola. Zonga les sous na TV ke na ko lo ba maloba no on se connaît. Moi je vis pas ici Nazar Muto ça bien ten dans beta cabino moko moko. Moi je suis avec Junior le mardi na répétition net au soleil bon. Junior a ebisinga a bengi etisi kwa sauté ngana bengi Junior lobi la fille a sali sous émission mususu yangana ba posté par le news a lobi que non o lingo boya mobali no poke pas Junior a bi maramne abisa ki a sali ngote après bana Junior na kishasa kuna aussi la na Junior a bengi Junior na kulisi batu nyonso na loba batu nyonso ba yebite mais ngana va prendre bango que la fille a bengi Junior on a zoya na s'excuser na senga pardon Junior a ebisa lobi pardon nga na problème ngote yo moko zonga ka nengo lobaki que non Pamela za moi si nani mobile Junior moi si Junior zonga ke noko démentir ngo yo moko et puis ti siko na sali ngoti ozomo ne bato ba ngomi na Petrin mais Pamela par ça yo pose 8 garçons à batu moko boya banda lobimisa bimarana mwana na garçon na zamana batamu ke monte bozo luka pe ka ba problème garçon na msupa na mobile na ye to ngotsa koma koko na munoko koko kwa kamera na mona koko wapi ye fi wana ye mona na omoni nga kama abati misusu Gloria a le cas d'émission na télémi la fille non quelque chose du mal même à citer son nom a télémi bena lo babi ngana madame yo madame on a métis na madame on a moi kitoko taboti ko sa ba jola ti buchu to yebani bien on même musu to boya ko lo parce que Pamela tika Pamela soko ofingi ezamabe yo bolo bande po lo ba osamuso déjà aux arandumbo trichaka toi mutu so alingi kai na ya ndumba moni ye andumba ya bula ya maseki kutute ya ba jeter ba tekaka e ti sono so ebi kana fini en oteka e to te concevoir pas na oteka ya no ke na ba boîte kuna mona te Olobi Gloria. Wale fini niko ya topo. Wale fini na noteka la fait pas bimine le côté. Abimine le côté ba ninga no so basane ki ndumba ba ninga no so bateka ba ba s'en sortant. Ya zakati le la zone na mona na 25 ans. A hôtel malo balanga Pamela ngane na madame bato ba tala biso ba bika ngana na vitesse TGV. Atolo ba bien ko Gloria. Tolo ba bien. O moni pas tellement no finga yo. Biso mona mitema to vanda ngamona mitema na beko leki lelo ti lobby. Mais to vandi ka oyebi kaneza lo vandi otalaka na miso eza rando bon totalaka rando bato tosani mais atele na finga yo na soni parce que atele manote lelo ti lobby na makambo oleki ye lelo to hôtel matotala boto tozo sala émission lobby to no sala internet mais lelo internet e baby mais na ba internet lelo ndenge internet ezo bébé to yebi que ça na muto a travailler bosaka parmi les gens qui bossent Gloria hôtel ninga na ba vie na ba na poto au mona lo ba no kene ki chasta no sala émission na Gloria. Tu penses que neti mutu boya ko fa na bonne na pesa exemple vie na ngazibura abi ke ton oye mission ça ya qui non ça l'émission na yo na yebi kuto yo kuto yebi te menga na yebi parce que c'est un grand frère sur la bien abi donc non ça l'émission na Gloria. Tu penses que ye pena vie na ngana ko fa na pena be grand frère na vandi albi ke na que ça l'émission na fiona ba ke ça la monsieur ezalata poser nini ya mutazara mutatema na ville na zara chen ben voilà a poser whisky au biamba d'ailleurs biso niveau au foot alors ba madame au foot ndoko $60 a tellement bio na ndaku ni na Kinshasa et alors ba yo pe Pamela yo shekolo komo le bonnet camarade bazara basakana ba beta kede oh non dia Pamela mo zara yuma pena ngoto bo ba na lo belote ke Pamela yo potel sheko Pamela shekolo potel mi banzo loba oh non ni inona eko lo ko inona mo be ba no sa ba je ba no tembo ba no kene ba staff abeta no staff ninga na kenana yeto to vana pa to kenana yeto vana to lia to mira ya wapi te to loba na no Gloria na tsekelo vraiment loba ba oza ba yo ko vraiment loba na mona sale mission liboso afinga sa mi bale abinga na za kitoko yo akitoko yo ko mi ba na internet ye ninga ye na internet ana akena poani so amoni bese koti akei so amoni ke makama so amoni bese koti azonya internet so azumi ba na internet allez akimi internet musani yangwana ya hôtel malo balanga ye ba ton fidèle azo ba ton fidèle la likola au poeta te to loba non vérité asani ni ye mo bali on wala la likola au poeta ko
Oh, pour toi, $20. Oh, toi, 25. Oh, toi, 30. Ben oui. Ah, télé malanga Pamela. Ayo télé malanga balanga finga ngalo bakinonga na kitoko na OK ça va. Ya kitoko ngana mabebo na kitoko na nini. Ana mwana ndinga lobi. O mwana na yana kumta boya mwana na mobile na mamba na o lukanzela poto na Grèce. Atotika ba jeko. Totika ba jeko te malo balanga Pamela. Totika ba je ba noteka bana road ya kala ya tonga bimana nini na nini. Ata mwana carrosse. Atemi pa lobi kokwa mutuka mawa kokwa pesa memo amobaliti apesa ngai o mobali o ya yenani o pesa mutuka ta mona Kishasa po na Kishasa ne ba fi ba sa sorti glo yo na mutuka lek na biso ko grâce moi na mutuka bien que bozama na la fifieta linga te mais après azape na car pour bozali ba masa to ebi ke bozali mo trio mo wana ye na mukonzi na na Kishasa batamo na mutuka ni atutika ba vanti ko totika ba jeto ebani bieto na eloko te ya bimana mise mo meno yo bimana ba mise mike ndenga lobi zano na beto na lisola feri to speaker na lisola feri glo nga so na mise mo ba grand frère nga sala abeta guitare ozo comprendre lisola feri wana ndenge bima sala be mission wana po ba voice sa camarade na tonga ki po ba koko lo bana ete atonga ki tout ça lisola feri ne bima ka wana nga za na poto tito mama ne bima nga za déjà koto na sola na vie na nga na tala so ebine fere kuto olinga kuta tanga komona ete ya beta liso la fere fere abimana neti ndeni fere contacter tati ko beta liso la fere yaza mo sa pas zourir abeta ngai loko na ebisanga na lala na kosika o fere boya kango alinga ngote ngam tayebisanga eza proche na ye eza mise moko boye abeta nini no pesa nini te po ba oyeba midi sa fere kaka abina nga bibino pena mambo sala bongo bebisa kombo ya président ezala te mwasi na ndeni mwasi wa makamu nini abeta lisolo ke no azai mwasa fere so azai mwasa fere na ndeni fera boya ngo ya lelo ti lobi Gloria aboya kango ya Gloria yo yebi fera ando yepa na yo oyebi na kono balika monte parce que nga ba nga yo kana munoko note na yo kango na munoko mutu mususu parce que nga la yebi ke fera ando yepa na yo otuna lisolo na lobano nini parce que nga yo kana munoko note ponga tuna ki na no nga kuto lobango te tanga tuna ki yo tune mambo ya fi wana aloba noni entre nous tout tika ba aventure ko Gloria te tout tika ba aventure te omoni ya Gloria tout tika ba aventure omoni avant tellement on lo ba ninga on no sandeti yo madame ngo mikusa yo saka na madame tala métier sur internet te biso sa omoni yo osala po musala na yo métier sur za madame ero avani mutu mo be prêtre asali ya bimisa pesi makamba mana ba prêtre yo yebi ba fena somo to boire ra so nza ba mibali ne ba prêtre wapi biso to mona prêtre bazaka na zana $20,000 na $10,000 futando $60 oh tellement lo balanga Pamela euro oh vous pensez que les gens ne savent pas parler oh tellement lo balanga Pamela nga za camarade na été nazala camarade na été à lelo ti ya lobby ti oh tellement lo bakeno oh tu venais chez moi nga Pamela na pas fiana ngai Pamela na sina ya makona kwa chikoti na pas fiana so to lo baté c'est parce que toi ba yu matin ngani na boye nga motema ne suka nga nenga na leka na internet te nenga na régler caméra ka téléphone muta simbi na po nenga na beta ya baje. Voilà, je pense qu'à Oka t'appelle Kuna pour Yambi appelle. Je suis avec Pamela Cheko là. Oui Pamela. Excusez-moi, il y a des gens qui appellent à la 4 en route. Non, c'est de bêtises Yaya. Donc si on a nenga comme ça ma polo loba to kutanaka un jour. Pamela tout mutaleki opono nzima te mutabale ki ona bassin. Aleko na taille. Aleki na bassin. Mwana banongo na obi la première fois na mona fille na gloire, je jure devant Dieu. Eh bon excusez-moi on a l'habitude sur le par rapport et na ninga na lo kamo mutamo na pena sincérité na oko. Yo mo na l'habitude ninga en gérer. La première fois que je vis la je na mona fille wana na ka somme. Poni. Na ka somme. Oh, azala lokolo moniti koto bakata. On dirait azala musuniza mpanditi. Na tele sunga bi azala mo elonga moi bien. Mais moi défaut yo po yango ne mtesala défaut. Sikoyo abomba ngo so lati buchu. Omoni so lati bomba ngo. Mais oui, so lati buchu bomba ngo. Atelemi na moni émission wa sala otema minga na taille. Na seki makasi. O beta mama so la taille nga Pamela. Ngai Pamela na telemi batemisi fi wana
ye mobala okumisa mobala au craquer fimo ba ya Kinshasa ya poto a plutôt babenga na téléphone ayebi mamna oloba prêtre fidèle mobali na Belgique mobali na mona na moke Belgique wana zana betoli solo alors se rappeler mamna oloba oyo babenga ke pa fimo babengi mobali na téléphone mobali na ye babenga na téléphone pa fimo obo ye azaki pembeni na fille ya mobali na ye mobali na lobi atuni tu es où tu es avec qui parle mobali na lobi je suis avec ma femme ozo comprendre ye muta lobi. Après, ce qui peut, longtemps comme moi, il y a petit, il y a à Paris. Le but, toi, tu commences à sortir avec la fille et tout, bien, maman, et tout, so pendeni nango. Yé, ABC, nani, ABC petit, nango, ok, afin, nga, azu numéro na ye, yanga, apesi mobile na ye, benji, mon nana mukie, tindeli petit, nango, ana. Zana yo qui so voice, hein. Zana yo qui so voix na ye. Yo que c'est son parce que Nzambe là affaire arabe de brigade omoni ya ngana baneta na 2014 mona na kaso kulenga attends zelo yo ka même mama loba yo ka voix na ye attends ze ayo ka voix na yo ka yo non qui va na ka moi si na e abia moi si ta ba ben wana kutu na zoki ngote parce que téléphone bano ba effacer ki ba mususu ba effacer ye garçon na petit na bengi ya sabi yo tout ça na bengi zo ma femme lobi ma femme abi ya zaki ona yo ebi kaka après yebisa lobi na e ayebisi sabi si yo lobi kani na bi aki sasa te no kene wapi je jure devant Dieu faut voir so bano ba effacer moko yango oki voix na eti voix Benji yango wana voix Benji yango ozo comprendre madame ya garçon na ya mais oki voix boso wana petit na ngati oki voix nete na sala ba jeté wana la bani boye nga tonke na sali lo hote ya na bato ba bumbela nga wana mo Nzambe gloria tu no bundisa nga pona za nga tungula mutu te na miyeba ke na mordante nga so na kanda nga pona zwa kanda ça ils ont vraiment temps en fait. Gloire yoza mutete lo iba tete ne bazala. Ngako na linga makasi. Donaza na esprit mo boye bonzambe ko sambela nzama mo. Allô. Il y a un problème de connexion presque. Allô Gloria. Oui, allô. Allô. Oui, allô. Nana leki na wa landinga à 1m92. Leki na wa landinga. À 1m92. Yo to bien ke gunter. So kuta na fia na rolia yi. Ayi sanga ka pa mela pesa adresse na yi. Bazara ni sa tu baleki na wana. Ba mordant baleki na wa landinga na sima. Nesi na bi Hollande pour aninga na nga sur place. Tikai afinga na yi. Mais afinga na soni parce que tout le monde ba ota na biso ba yebi yo kumisa kitoko na nini. Parce que ba ninga même o bazala kane bande mona été. Kasi ya mbosi kitoko mata pa avion ya te ya baninga ba okina ta Chine na ta Turquie. Abi abala babala te, il abala 3 fois. Babala 3 fois, maman na 3 fois mi bala na so bakenda wapi. Ni na 3 fois na so babala mi bala na so bakenda keso ke pa Belgique, mona 25 ans, ozi mona bato a loger na ndako. On a ko sa ngote banale loti lobi. Mo balo ya loger na ndako sa mo kaleki na eti.
Oh, garçon, et puis garçon na bato bayebe pas que no bina na métro, ake no bina na baba. Yé mo na mwasi na ba na bavandi na baba, yé mo fia na ke na senga senga, yé pe na ke na boîte pe no ke na boîte fi penza. Wana mbongo no sombi pe tak. Ah ya ya. Ya ki karake na kwa mo bavandi na zulo boko acha na mesa, aotala tala otalisa tala. Ça te fait na batine mo vers Amélie. Nga pa mena tiko sala ngote, nga na ke na boîte na ba kamana na ba senga na no ke ne boîte, to obima na ba posa na ba sac na so to na mbongo. Ton muta sepeli na yo a sepela no puis so to no rodisete mutu déjà muta wa ba tia ba no ya sepela ne façon mani puis so to ke na to so mi champagne to so mi whisky to meli na ba sero to no mela po le na mela siko yo ke lo ba ngani mutu ba teka la fin abimi na nini na munoka na na $10,000 $10,000 ouais ba preuve ça na nini il faut tout mon bilembo a tele mela nga ofinga nga pamela oyi ba lo ba poto na kumisa poto na parce que ba ofinga poto na nga. On peut si n'a pas ce qui est devoir. Il faut répondre le lot, mais le lot n'a même pas qu'on répondre le lot. Je voulais même pas. Pour y avoir un moutou, il y a relais quand internet que ça les droit de réponse. Un moutou, aux ans qui nous ont bêté les cartons, au coutane maman, bah non le banga yo. Bon cocaté. Bon cocaté maman. Bon cocaté. Bazan na moka ba tout mo boy alobane kan internet be ba kanga ba bunda ba combat cage. Chambre tambola te. Oya poto le capo baluka wapi. Yana mutu muso akani lako oyebi ete talo moni 2 minutes muta pasole mu kongoza muto ba beba nete muto pasole mu kongoza muto ba beba nete ya eza mutu muso sa suka de mote mazela mu kono kuta neka na salo drapeau a omona. Toi tu penses que rendre zaka bateau bozo beba na bo so na bonete olo babu yana mutu muso so nete mu suki sa mote matete mono alekisi non la kisae to mono même na bakini wana ye mutu azokotela na bimela patambola wapi. Okumisa madame muninga no masa tinda yo muninga no masa zep atino okumisa madame neti nini na kolora tena mutu wana to na libaya bla lata jour wana no mi kumisa madame et puis on la sa carte on les a nini na kiso ba mo futa bana gloria lakini ba mo futa bana aba nga carte ya bana ana sonité bazana sonité bana courage ndimi pe na ba ndoki ya solo pe na ba maratra benga la kie obike na telemi na vai moteme suki nga na bina sandeni na loba so nga loba père loba tika kakatika so osali bongo soit internet soit nga na sengi permission na bitika nga na loba parce que na mona sala émission ba chongo pa ni news c'est na telemi nga loba nanga baninga no so bazala kana ba internet obiso tout ya mileme monana lelo glo so moni ça va ozo comprendre ba biso to ya ba internet o moni boye o tali pe lobité muto sa sota lelo to loba bo grâce en États-Unis. Bah oui, tellement sélecté bilembo en internet au monde au comment on finit le non ça la te pour luka pour to luka rolemba. Mais pas même ça va internet ba ebelo rosa te parce que ba yela ngo ba dormi comme ça ngapa na mituna ko yamba invité na rozala ko ça l'émission comme bon cocaté ya bon le ba internet ba ya simi micro moninga ngana boy pour internet yo yebi gloire ba tino so bazala ka danger. Mais après ba tino so batala biso ba zobate ba yeba ke muto yo ana makambo muto nengeza boye malgré mais amona quand même yenenga la tête de tane ba doit fingai o finga ngola ti libaya blé o te colorant jaune na mutu na suki na chonga buja lokwa so longi o te melanga pamela abinga chaka belo kala on dit ba camara ça rando neti nani nga aéro pamela ke ça na mona na rando na nini atele menanga loba na ngai azo opia zo courage abi ngana koteli camarade na kumisa na babima mibali moko gloria babima mibali moko ensemble te grand mais oui grand sœur ya fiona comme so ya Gisèle so na Belgique na mobile na ava mobile ya fiona de base après camarade na komo bima na ye telo camarade na sala abenga na téléphone allô na faki moi sinet aussi no tabi que camarade moi mobile na zeka mobile camarade na tabuzoba akena mais oui akena Dubai akena wana akena pa na mobile na it mobile camarade ne wana yakini mobile camarade na poto awa camarade no madame na bango mama chef ten na bango ozo tinda mo ba finga pa mila wana abima na mibali ne combien mibali ya fi wana lokolo wana kusu wana abima ne combien abima mibali ne combien a tele melanga pamela neti ngabe mo camarade nga so bimina mbala ngata moko no se méfier na yo parce que ba banga ye a tele mo lobane loti a lobane nini ayaka internet biso to no monena yoti aza camarade ne personne ayaka internet pourquoi no pistonner été
pourquoi non ya te que non ya ka be tout ça luka na ndenge na emoko atali ka telengani ba teki e mingi ekoki habite na internet na zo bato poto et na bato ba internet ba ela mibali gloria si ngana ela boulot ngana ya musalo boulot depuis vaneke na Jonakin na lobite ko za mobile na poto za mabe omoni internet oyo eza par rapport à bato ba la biso lelo soto lobi to lo bapena par rapport à bato basimi micro na baninga ba internet ozana la kin no cha Juvenal no cha yo no cha Glody no cha tabosani en tout cas balimisa lelo mutu no saison il boulot no moni bato buzo bane bateke na buzo ba bana ba argument te bo pesa argument ni tinga bo bana na 8 ans na Glody na tangi ba classe na tangi ba classe le défunt papa que je respecte beaucoup on en aura quand même si Azate sous son vité pas maintenant c'est tenir na zo temps na ofinga fiona yaya na zo temps na pesa makambu te ngo kata pa melo telema a ofinga nga zo finga na ofinga olemba ezata na oluka moyen de vivre yo yebiti yo yebi yo ozala na Franck Sema yo au ça la pas Franck eza collaboration hein et puis Franck il a beaucoup de respect pour toi c'est parce que habite talent na yebi capacité na yo et puis que le seul que télémique a fait partie neti yo pesa ni ya maneti nan to banosa émission yeba neti nan pour to yebi ka yeba mama Peniel Skotolo benvite Pamela biso ososala ba émission tozanga benvite ngana ebite banana bana TV no invita boyelanga te banana papa Lutumba tina bébé Chanda na innocent oya manani mutaboyelanga émission zate eza misa uti poto na yeba eta tikanga muloko ya Willy Bula tikanga na 8 ans aoya na akenda poto ça fait 22 ans tanga na Willy tikanga na 8 ans mais Willy tanga okita na aéroport anjili mutali boso yamba Willy Bula c'est Glory Olangi Sko ezarani nango wila bengi ngai pe kofi abengi nga oza pi yaka na mofleri na modogo modogo na moni yo tout le temps zo yamba wazeka ta wazeko a fier mon Félix wana aza fier po ya mene misonga na eba na sala émission 3 fois po zoyer problème mais tant azoa ka pesa ka autant bozo sur l'année émission ya c'est que tu as du talent et bele bo pesa mo autant wana ti tout nini ba jangu ba tout na nini keto nini ba banga jangu ba twaza ba philosophe imaginez nano au sein mission là obi combien de fois talinga sona mon émission non je te dis naza pas côté Gloria teto lo ba penato ba non vérité entre nous naza pas côté parce que na ba roya mano ba invita bien ozo comprendre ça toujours na média ya bango ba na temps na te ba sala ngote na non ndima bango déjà non tongo benga no mutu allo ngaki ngano tuna oza journaliste ya wapi bayebi yote osala émission de nini siko yaya netinga pa na suna watana wa otanga classe boya na okene ina na tangi fio sana l'école buissonnaire vini à boîte batek qui est pas en infini batek à la monique tekateka et simi soute mona na monde internet le quoi ils ont envie facile non si malanga micro no loba ali ngapa mina na tele mana ngam na souffrir no quelque ça otanga ya considération ngamona nango na te mana no finga fiwana nana taona te yaya nana taona te moni lelo bato moni batikali yole là les gens ont compris bazo banani mususu aza na poto mibenga star tala ba star ba Vanessa Castero allo balikamu na français Gloria pesa basali guerre mo bena banani yaya ba gabonais ba malien banani monde entier ba koti dikambwana Vanessa ne Vanessa za nani tomona ba doxia fiana za masoko minene wana ba yeba ni monde entier na yebi bango te yeki star na ya communauté congolaise tellement ba ki star star anani star tango okoma place opesa makambo star tango okoma place wana epesa milayo yaza na wapi tia bano tinda ba finga avanda wapi yo bana bana ko tia ba finga na yeba na ngai te ya na yebite na ba place azate moko azaso wapi mo azaso na Singapore mo azaso na yeba te na ba position ete na omoninga so ezelo ko na regretter na vie na nga ezo yeba na ba fi wana so na vandi penda to ba ibasa la rétrospective ya koyeba na batuto ya vie et loko na éviter liboso koyeba na fiona c'est fini tala to tika ba ventir à Gloria oli passer au Moïse alobi moto quelqu'un qui se permet qui peut te nuire qui ne peut pas te protéger moto ko zanete lelo totali Nathalie lobi vidéo ya héritier Watanabe azoba na yebeka fofo na yebaki na nga héritier pe susu watabomi na yebeka za fofo
nayebeka fofo yaya emoso héritier okuta sunga azotama $100 apesa to €100 nga pamela napesa nango eloko tokenda nga vraiment ofingi lelo moyibi héritier lelo moyibi biso nyonso yebi ke héritier agoga a maître suprême toyebi biso nyonso héritier oyo anosalela ye mais lelo afingi héritier mpwani héritier yokasi héritier kamwisi oh biso tala nga telema une fois nasali émission na jina PMF na sisi babenganga pa fa maestro abenga banoloba na nga tala omoni garçon na bamonaka naza street ayebisi nga lobi omoni ngai naboyi ye parce que naboyi nazala salut. Ça c'est vrai. Abi afinga bato ngo nazala courant ben oui il m'a dit ça abi naboyi parce que naboyi nazala salut naboyi nazala salut na bato. Moi j'ai une famille, j'ai une réputation à préserver. Maman son midi bon ma réputation na ya bon nga pamela abiya ke na ofinga bato baloba nini ke no eza Fabrice mutoti ndai abi moni ke no yebisa ye aloba na ngabongo ke no yebisa ye ke soka zonga en souffrir non nyokola ye na benga pe na yebisa ye fiango na bina bitala abi ko zonga te so zonga nyokola no monaki amonaki ke na ko se ba on ko se réfugié pas héritier ye croyant que akase héritier za zoba donc héritier yeba ki de l'héritier le bien ngwa bina yebi na nga que muto aza fofo mais le quoi azo pesa nga gentil lo zana bine belé o se ki se kaka héritier ya ana Champs-Élysées balandi ye na jazz baké kuna na Champs-Élysées ya gaza héritier ayokele ma héritier abete la sœur mo beto solane bien ayebisa lobi na abi aye na même fini ya gaza le quoi azonga na héritier mo monaka posa ki est toto papouche tout ça non héritier habite héritier a mutabaranki héritier boyaki na ngoni na sa personnalité ne biso no so mona on ngozaki papouche à la faire comme yo bijou yemo kona motema na yebi héritier tineke 1000 € apesa en janvier ayebi yango héritier kenene midi 14 parce que azana besoin futa mbongo afuta ndaku o akosa bane yo kasi tongo kosa bato osala pe biso lobi mama wa ba bijou boyebi sezaka nini na motema no yebi te ke makamona no bokose na muta bato makamo to tika nanu ko bo siko so pamela lelo fingi muto kuta $100 azama wisa to 400 pesa yo futa ndako azwa pe loko bakabela yo azwa pe mbongo basunga na ba moment ebele a protéger yo pe na mama bebele o se tenir pour no fingi moyibe bonga pamela non tema pena na ndoka pe souci na lobi non po atini mukala na ofinganga amena on s'emballe et talingata pamela tomo ma pasa na skoto baba master no ntamisa rabanani po lelo pe pamela to bateke mutu foza pena mama master to balelo zo regretter ba relation sala to balelo ba master pe non relation on regretter ezaka ya mabole après mabole la te po fier na campagne te to baba vérité na campagne oh tout tika ba aventure gloria camarade on relation ezapé relation atape mabole na camarade oh abeba na batu niyo sono bomona ke wana ye atelema mano yena nina baswate a utiliser même héritier pour basola na nene aboya abijo une réputation à préserver na lingi buso baté a créer là ba makambe belebe là ouais mwana batu auto lo bana vérité ko zani mais non oh ngani naza boy ngana za bien na gel naza bien na fivette kuto mona nete to nazaka mais to sola bien za vraiment fimo bien raisonnaka apaka ye o mususu wana nani mobile wana bazana wana ye kutu donc bango nyoso na chema oka block moko parce que ça tricage mambele kana ya ngana na base na makamba ngoti ya tricage pour moni site wana eza ya ye oso comprendre donc si bazo déstabiliser Pamela a autoriser ngo ozo mona ba mamboze belé kaka mais bon après voilà. Donc à part bango batu nyonso nga yo ebinga donc yo mo moni ne to solo donc si qu'on a un problème té. Merci beaucoup Pamela et moi dans la diaspora pour to comme na suka ko lo banini. Non batu ba mo na batu bazoka je sais qu'il y a des gens ba bengi biso ba benginga plutôt ba benginga trop Pamela ko lo baté tu ne peux pas te taire c'était hier que je vis l'émission les news à Tchaki parce que non nga peno ta la émission pene belé je vis que et pe sanga kanda. C'était hier que j'ai vu l'émission, la fille a fait na mone ka ninga lobby ngana kitoko ndaka $60 kitoko ayo ki voit mobile na alinga ni akakane ba sa poto yo kite auto loba kite donc voilà donc je remercie tout le monde diaspora nyonso ba bena ngana lobate
ngana na sur internet et gloria na sala sur émission te tia zo ba rando ça na mu pepe parce que na côté mana ça ne garde non ça ne rando ti non ça rando na ni na sala na bituma ni na bunda et to lo ba vérité bituma pena bituma boya zala gloria donc ezaki le Kardashian boye oh baba équipe so nini boye ya zala ka tala ovani boye bato ba be na téléphone yo vana na yolo yo zelo o monelo to sala yo ya zala ka iye fia na le kalelo zala ya yo sala makambo déjà to ba lebi ba komi kasser ba to mo raisonner vie na bango maintenant c'est du n'importe quoi tout ça donc diaspora mobimba ba on a lesé ba on ba limbisa nga na za mutu donc na babate quand même ezape nazaki journaliste internet je peux pas me taire quand même. Bon, c'était ça quoi. Merci na Gloria, merci na France Temaï mon ami. Château Papa en tout cas, na c'est pas mieux Gloria. Château na bien zaki pas deka et pas Adou qui kapaya donc merci beaucoup. Château merci beaucoup à toi. Na peso pe bambote ngapi. Donc c'est ça un peu Gloria. Pesa papa ya sombote papa koko loba na a mobala so mobala longo na mbote na konga ke ni poto ya foza madame ka solo. Koka Samuel internet aloba tika otangisa komona ala yi maza mobala solo yebi komene mibala mbongo babema basi na bapoto te maza na mbongo ya abi obala okobala ya nini déjà mutu so sale loka munene boy on doit le féliciter hein yeko bala ki siko mibala on bakenda uzoba. Merci beaucoup ma chérie, merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était la Pamela Chocolat. Je pense que elle a tout dit. Merci beaucoup à tous ceux qui sont branchés. Merci à V Marcos, Sevon Donalondro. Merci Rité. Cachemire, je te salue. Mazenzonga V Caps Kinkela. Merci à toi. Merci à Mamie Litana Paris. Merci à V Mavou Benz. Comment aller lire en mémoire? V Mavou Benz, je te salue. Ce qu'on a à Paris. Je pense que V Caps à Touro, c'est bon, non? V Mavou Benz. Voilà. V Decos à Londres. Merci à toi. Anna Matidi, je te salue. Merci aussi à Zo Tamundele. Merci à toi. Eva Lambala. Yango Anna. Dengo, c'est te saliver des mbala. Je peux son mot escozali. Roger Kinkan, merci à toi, merci à Dani. Merci à Château, aux aides de la caméra. Merci aussi à le véritable code unique qui a voulu Moucheni. Merci à Désolé à mon agence privée. Moi-même, Eline Zembatus Pepe Lambetolo. Merci à Sylvie Mbembe. Si je te salue, là, tu es quelque part. Viens Edo Mopatas. Merci à toi. Merci à tout le jogo. Je vous aime tellement trop. Nga vraiment la prête na nyonso prêt toi na pas mi mutu mo bona na 3 ekolo na musakata na mutetela na mungala elekela na batu ça na nzambe kutia mo ko mo kama na surtout na 3 ekolo ndeni to mama na nga aza 50 mungala papa na nga aza 25 musakata aza 25 aza 50 musakata 50 mutetela nga muna za na 25 50 po ngolo banini ke so yo siminga basakata baza koko nanga mukamvula chef coutumier batutu ba yebi mukamvula chef coutumier mwasi mobale za musengo. Je salue toute ma famille Lukulasi, je vois directement tonton Emile Lukulasi, Yazozo Lukulasi, Jean-Paul Lukulasi, pourquoi pas aussi lui c'est l'honorable Jean-Marie Lukulasi à des Mama Samba, je te salue yaya, pourquoi pas aussi mon passo la popole yaya. La personne, toute ma famille, je vous aime, famille Loanjo, la famille Kafou, la famille Omeonga, famille Okitangombe, famille Boketu, famille Olangi. Moi, je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye bye. Tout ce que oh, on se l'a déjà bien là-bas, c'est tout six. Ah, il y a aussi un peu de temps. Il y a aussi un peu de temps. Il y a aussi un peu de temps. Il y a aussi un peu de notice. Ba contre-indication izate. Oh, ce que yo mela kabloka mabe? Ya lowi. Na so zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. O 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Jamais. Avec ici, non, pakanga makataka ina sukura kabila mbaya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya mutu. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir.
mata Napoleon. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxibio Café. Nazonga kamwana. Maxibio Café. Ebongisi libala nanga. Bien à dire. Podium Napoleon. Pakaluya zongi mwana. Tomela kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxibio café original bandeko tomela yango bona santé na biso ezali. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende.